Donc so moninga eza juste pour ninga utolo ba na annonce na plusieurs casquettes. Donc lelo bango moko bacteur de film ne to le kina bango awa ne bazo le kananga eza juste ba annonce. Et puis la suite bango moko ba continuer ninga utolo ba baza ba artiste ngana za na domaine médical. Donc ceux qui ont confirmé nga nazali défenseur ya combo ya Emenea avec bien sûr ba camarade mususu to na bango ba colonel Carl Lewis ba Skanta ba tunyo so na bango. Mais étant donné que ba mission to na bango proche ndo moni ngana yaki lelo accompagné na bango na chef d'orchestre na ba danseuse o ba recruter sika pour to lancer toujours combo Emenea ekufati. Ndo moni basali au piste na bango au bazo benga match d'entraînement nde to leki na émission ya liboso pa na yo pour tout la kisayo et loko to prometaki parce que on ne peut pas faire la démagogie. Yango moni présence na nga lelo awa. D'accord. Oh. Docteur Kenemso Sika Abi, on peut pas faire la démagogie. Toi la démagogue t'es. Mais si quoi autour ça va téléspectateur nini match d'entraînement et Sili. En attendant, album est mené à Tika na studio, mais les musiciens ont tellement album en tozela qui ont mingi et qui ont bimate, bah préparer un match d'entraînement, oh tu annonces qu'il y a une émission belé, les loyo tu la sûr que match d'entraînement yango. Est-ce que bago son mango kaka semaine? Te bago son mango semaine te parce que au moni ça fait au moins quelques mois ba musicien ba ndo mona souté. On a landa ina ba média mususu malgré ngai na to sur la ba air moko. Batbalobino Victor Eli moi alors que bazaki na maki donc bazaki na maki na côté ya ba Congo basali moi ba province belé pour ba préparer disque et puis bazaki à cheval studio to pe sape monsieur Tirika ba mambote parce que bazaki peut intervenir kuna pendant quelques temps na ba danseuse pour nous préparer ba clip. Oh ah, danseuse va préparer danseuse va qui maki à studio. Tous à reconnaissant. Donc tous à reconnaissant parce que ngaso na lobby ma Victor ezande yango wana. So mutalinga dévié et ça n'est pas tout là-bas. Maman dit pour le moment tu rebelles ton directeur parce que j'ai compris que bateau il y a un esprit de sorcellerie donc bateau basé un esprit mort ya faux. Yango moni ba musicien il faut te féliciter bango parce que mutu nenga zana ba talent na bango mais batika comme ya Emenea yate. Au moni bazaka ensemble ça fait 3 ans donc il faut pas l'accès de quoi ils sont capables. Il faut pas l'accès à la face du monde que comme ya vient na bango iko kufate et puis basta la continuité il y a œuvre à vie na bango ndo moni en tout cas complètement eloko wana et s'il avec beaucoup d'efforts non il y a bango moko volonté il y a bango moko et puis appui il y a ba camarade mususu o basala ki que bango moko ba yibi batu basala ki mambwana po baza ba artiste ba koloba ba komo na bango ponga na tanga ba komba batu donc on na kotanga mais en tout cas nazo féliciter bango c'est pas pour les flatter ndenge na bisaki que à travers bango ne kombo Emenea toko préserver yango lelo bango so basali volte face donc combat vie golima yo pe romona nga lisusu ba na lobaki romona nga kaka romona nga parce que na ko créer pour après wa bango ba continuer mambo ya musique nga na ko tasiko na vraie casquette au delà ya médecine donc bango faut basala continuité soki pe oyo a ko déraper biso to ko créer kaka monet ba danser zo via tika bango te à part chef ten na bango donc to créer chef d'orchestre na équipe wana administrateur au monde a créé bango donc pour que continuité à œuvre à Emenea et Koufate ils ont toujours du bosso. D'accord. Merci docteur Dekana. Tu connais pas Joe. Joe, c'est vrai que Lelo Batbaroyo comme Moussala Bosalagi. Ouais. Vous êtes chef d'orchestre. Est-ce que Moussala Bosalagi ils a penza ko convaincre par rapport à Nenge Batbazozela pour dans quelques jours ou dans quelques mois, toko zalapen activité à 10 ans, il y a liwa ya Madilu System. Groupe na e bimisi album depuis Madilu Akufa. Bimisi album na bango 10 ans après. Mais bino ba bimisi album 3 ans après. Est-ce que ils ont répondre na attente il y a public? Bon, merci pour la parole. Moni biso toza ba descendant direct ya Emenea. Toza ba oyo ba kina eti na suka na ye. Toza ki déjà tant na ye pour préparer dizisimi. À 6 ans, to préparer dizisimi et bimate. Na psa ça y est, to sali 3 ans. Ils ont quand même belé et puis toza formation de ceux qui les loyo qui disent que wana donc mon voix et vos en arata bien monsieur Emenea donc ba instrument donc ba maramutu donc oyoka Victor Eleison
donc eloko échanger eza te. Et en tant que chef na ndenge oyebeli mpo King Kester andehors ya koyemba azalaki mpe kobinisa et danse nini oyo ekosimba na kati ya album wana oyo bato bakozala nango côté danse vraiment wana kutu biso tolobaka te toza na tonto akale god chéri akale god na ye toza na nyonso na pete wana pena eza yo charge wana eza pa arc-en-ciel moto akolobela yango mambo wana mais blague te dekuka o. D'accord, mais to rappeler ke biloko nyonso ya bana ya tata te ya mama te ya bana vos testament. Ok, d'accord. Et tokozonga naolinga tolobisa 16 plus sima le temps toyokana no Moussa Keba. Moussa album yango yo lelo yo toyeko annoncer que album ebimi. Est-ce que vous assure que eko propulser lisusu par rapport à ndenge ozalelaka? Ouais, en tout cas, merci et certes vraiment tout dans mon kili nayebi ke RTG balandango partout dans le monde entier donc et certes na ba victorien tout ba kesterien tout le rôle ba William Stesinga ba tout ces mots patanieri atika tout ma bondeli ba RB connexion Richard Boulala donc en tout cas vraiment mingi pour na loba mamba ya auto sala match d'entraînement to boss na te ko remercier tout le rôle PDG Marcel Mtambai oyo asala ki to banda match d'entraînement au quoi donc il asala personne confiance sur la misara MP na epo to banda studio et puis tout ça la mastering disque tout ici là donc en tout cas to pesa eba merci à trop na ndinga sali et puis ndeto kozana eke so si c'est loko et puis to luka producteur producteur azana nuté mais to monisco minute yo que seria makasi so bimi lo mtoko la Jean de Père Badia tawa sali noble quoi et pas ça wana toujours pour nous soutenir la série pour nous soutenir biso à continuer œuvre yango quoi parce que yemo PD vina so badia ta monike to imbi danger to beti danger jusqu'au moment mais tout le monde a mambo ça là tout sentir ba que non ça va quoi tous les musiciens d'accord na mambo ça là donc yindi mtu za continuer mambo ya match d'entraînement mais là on a ça bana ya mukili maweba ke confiance ezali parce que tout ça bana auto to fana na King Kester mené à to ba chanteur surtout le roi chanteur pour King Kester andi mayo faut amda vrai chanteur quoi parce que on a télé matériel mi goto yo musake ba kangi goto mo pala kangi goto to fora kangi goto yimba na ye donc c'est que faut bana bo pesa so confiance boyo ka eloko to sali to kimi caché wana te quoi tembi insanité te to yebi kaka makambo King Kester on ko la kisabiso to sala on to sali en tout cas bana monde entier confiance ezali na yebi ke makambo to sali tout le monde a osepela nango ba edo kangu na Suisse ba osepela nango ba tout ces mots patanieri ba osepela nango quoi donc en tout cas bana monde entier bozela biso bobo mara balar parce que bo payer plan quoi ils mango kalaté vous comprenez donc parce que tout là ça va touquer na monde na mokili tout là ça va que to fana King Kester mené parce que wale ka ba chanteur tout na koyemba petit sigoto marqué qui sigoto moi ti chanteur moko alba ka King Kester na yemba parce que so vanda na et puis orchestre wa chanteur banda okima so esa te ba ko ça ba te c'était ba bangaka biso to signer makambo donc en tout cas confiance dans makasi disque ya bino bimeya kala mingi te na bokasi ya Jean de Père Badiata donc azawana ko noble azawana na pointe donc ikalate match d'entraînement zoya. OK, Mupala Joe Alobi déjà a expliqué que maram nyonso to banda ko yoka pe oto yoka na ba support au King atika ezali mutang mso ko zanga ezaka ya yemoko mais nyonso etikali batu tout banda accompagner nenge ke Moussa Keba Lobi bozali mettant bozali est-ce que vous assure que apport na yo ekopesa batu posa basukola balata bachamwa solo ba se déplacer ba ya kotala bino ou ba kotsa pe liboro na poche ba bimisa mukeo bazanango pour que ba ya kosomba support oyo eza déjà oyo zobima na marché kala mingi te vous assure. Ouais, certes, merci quand même la parole et puis merci à Permel Michel et à Maître David Combe et à Maman Odette parce que c'est lui qui priait pour nous et puis à Pasteur tous ces mots qui Dieu est tombé à lui et puis lui tombé nous dans la main comme ça et puis donc on est ensemble donc là pour l'anga mon parlant qui petit David qui a frappé Goliath un caillou sans regardant ngana golo babo apport oyanga mon parlant na katama d'entraînement dans ça parce que au moni koyemba déjà na emene ya eza facilité parce que King les biso toza na victoire to côté victoire King po yemba na ye en tout cas vous comprenez parce qu'il faut ba skit na 4 na nuance na 4 et puis na court
langage de façon de parler à chant. Alors biso ce que tu caché wana tu fandisi yango to bakisi lisusu parce que moni na moment kinga zate biso il faut te prouver batu ba fanatique ya Victor et puis ya monde entier parce que Victor est orchestre universal. Oui ça ba orchestre c'est tout parce que ba orchestre to yoka ba yemba raté le la Victor mais biso sikoyo toza nakata Victor universal. Alors na moment oyo batu bazala sie que moi mon palanki après on anga on comprend les couleurs et les chants ezali na kati na yembi très bien et puis ba idée à sikeza na kati parce que moni ba te belé ba bika ke mon pala yembi boya yembi bomé na kati ya mat d'entraînement j'ai changé un peu la couleur ba redécouvrir comment j'ai chanté et puis deuxièmement na lo balisusu na batu o bazo soutenir biso batu ba soutenir biso ba Kestéen ba Victorien to lo baki yango moi trop mais bazala ki mingi te mais la grâce ya PDG Marcel Mutambay o to bengi fondation. C'est lui qui a commencé les fondations, à Sali Marambutu et Sili, mais après ça, chaque épée va dire non, non, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que ça lève l'orchestre. Ça lève l'orchestre. Et puis, chaque épée va dire, tu as salué quand même place à Zali, qu'on a la petite David et certes, à lever ma solo, à tomber ma solo dans le moment où il va la poser. À part Ezaïa Makas, va comprendre comment mon pala il a chanté. Comment musique tout ça parce que tout ça il mélange il y a la guitare na kat tout ça il mélange oyo ba comprendre et puis ba leader tout yakini na moment ba comprendre que nous sommes les petits garçons nous sommes les grands garçons dans la chant nous sommes les petits garçons mais dans la chant grands garçons donc on peut ça bango cours à chant son azolo ba bongo quand peut être tantôt titenge au moni oza journaliste a munene yebi makambo yo o bandango bandaka la neva la mala cause nazolo ba bon parce que nazotala ba niveau ya ba titre. Ils ont dit que non, ou la qui boye, ou la manque qui boye. Mais biso ezali, avocat du diable ezali, les coupables à liberté, innocents en prison. Surtout zongi na médecins sans frontières, aux hommes na médecins sans frontières, mutu aye na mwasi na ye, basa les armées comme il faut, total à haut, en bas et en ceux. Aux hommes. Alors tu éduqué quand même ibatu to la qui se batu que non, et mené ya eva la mala cause, aza professeur oyo, atanga ki trop asisi classe na ye, et puis aza professeur a pesi biso notion moko boye to ça peut tout transmettre na batu ba comprendre donc na kati ya mata tellement ba comprendre que moi mon palanki avec mes frères avec ba ndekonanga auto vandi na moment où to ko sala bino bozala décider en tout cas bozala ya ko sepela on a chanté en haut en bas on sait et puis to pesi cours moko boye tikala kozala te tala ka leader a kufa mais comment regarde comment on a la femme propre quand on dira à qui donc c'est bella sala c'est mignon si gentil si propre que voilà. Et puis c'est l'orchestre qui a fait un effort. Nous sommes l'orchestre fait un effort. Comprendre? Tout ça, l'orchestre n'est pas l'idée de la coupe non. Tout ça, mon orchestre fait un effort. Ok. Merci beaucoup. Et ça, c'est mon le chef. Abinze mon coupable en liberté. Innocent en prison. Innocent en prison. Ouais. Ah, on a on va faire une émission. C'est quoi Toroyoka Tofolo? Tofolo, c'est vrai. Boyembara, Boyembi. Album Essili, vous êtes fiers les deux albums Essili. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes ouais, merci beaucoup mon directeur pour la parole. Donc c'est que les belé et pas mon vieux le roi Salomon si le vilouka et puis pas mon vieux Aimé Dolembo Massisingo et puis na sanité docteur Soule Bengo les grands baoba docteur Vivalvi et c'est que yangwana puis na sanité Dauphin Diambuka et ben Moïse membre. Merci vraiment pour la question mon directeur Omoni. Biso toza bana o tuvandi pembeni ya kinkesere menea donc tozi moi expérience quoi et pas vala mal à causer des mots à nord l'expérience c'est une lanterne accrochée au dos qui n'éclaire que les chemins parcourus quoi donc et on à travers cette disque Togolgato on est sous récitation t'es comme un blocage parce qu'on a bien bandé lango le bang on to le bang donc l'expérience est une lanterne accrochée au dos qui n'éclaire que les chemins parcourus. C'est ça. Donc il y a un tolo baké. Ça c'est le monde musical. Donc il y a un tolo baké à travers l'expérience autosi pas ya papa na pse vala mal à causer. Donc il y a un tolo talisango ba mourir à la bonne musique na disque au match d'entraînement. Et puis biso to yembi ba chanson mo érotique en anthologie quoi na lo bon pourquoi parce que moni banzembo belezo bima ezala banzembo mo les kana on le roi ba Congo si kanibale quoi parce que biso to beti ba fait réel ce qui se passe dans la société moneti ba avocat du diable neti ba médecins sans frontières ezala ba banzembo mo ba fait réel oyo banozala
tant que tu bando vivre ba fait wana et bando zalakaka. Donc c'est pour cela que banzembo oyo eza banzembo moko ekotikala vraiment pendant que nous vivons quoi. Ekotikala gravé dans la mémoire à bato. Et puis na ngana lobelo mususu parce que omoni bato Victoria ba Victorien et puis ba Kesterien tant mutu moko abimi netike ya ko soutenir ko tombola kolombo e vala mala cause que toujours liboso omona ata mususu ke ka bango moko pe ba misusu ko bondisa mutu o ayineti Jean-Pierre Badiata les nobles. Il paraît que va fil de coup de fil belé ba numéro moko anonyme que neni no ça va petona bo ndeni ça va petona bo donc c'est étonnant quoi. Et puis ça au taliban on mona ba pi petit va la mal à cause ne ba que les pires trahisons viennent des proches. Donc les pires trahisons viennent des proches. Et on toujours remettre en garde quoi. Toujours remettre en garde ba tout ba ngaba ça la so ndeni ni. Mais tu reconnais tes bino quoi. Tu reconnais tes bino puis tu s'en charger. Tu ça me dit mission mo pour na ko étouffer quoi. Donc tu ça on a mais match d'entraînement toujours assurer bino que tu décevoir binoté quoi. Tu décevoir binoté tu là c'est bino de quoi on est capable. Il y a intelligence, la sagesse, l'expérience où tu suis pas évaluer la cause et donc toujours fidèle, toujours donc vous avez décidé quoi vos chansons anthologiques tu mis danger, tout ça en mode danger quoi. OK, merci. Arka. Ouais, donc bon Obin ici. Ici. C'est donc na pesino et certainement il y a 33 des grands directeurs pour Frédéric a puis tout ça na Ektenchia pour la biso bien donc ming pena loba moni biso ça ba parmi bateau vraiment tout ça là ba idéologie ba animation nous mo bon na lelo na sepeli ming na fabrikas ninga zongsi sikida pour to boka kango moni biso Victoria tout ça là ba logo ezana ba exemple donc to ba bana ba kwenda ku zikida avec quoi na zikida na ba 2001 mais le comme zonga na album na sepeli biso na déplique ndenge azongisi image ya King Kesere mene na nzembo na ye bomoni te nzembo na ye moni bat ba comprendre te King Kesere azani ti roi oko sano ba bilu mélodie e bele mais so reconnaître ka ne lo moké et ça la peka bien donc on a pesi ba pour des chapeaux pour na ke musique a Kesere si la ngoti bon ngana arc-en-ciel nous mo boyebi donc biso sala ba ligne ngala boka neti bango te mboko boka neti nga po ngala sala école la ba ligne na lo bango ya 33 na za le seul animateur na boka concert net studio de ba animation toi Congo banda moi ba animateur so boka ba concert 4 animateurs et puis animateur aboki na disque mais na concert aboki ndenge mususu mais biso ce que moni King Kesere mena a perception court nous on ka voir na studio nous on na disque est-ce que na concert nengo boki na album moyo vous assure que eko accrocher te na boki pena ba blora sika ba blora lelo ba voix lelo ba niasa lelo moni to kenda gate ba animation ba kende lelo pa mono kwa nungo te faut chapena bana ba yibila tout ça mo pataniere bana ba yibila bienvenue kamba bana ba yibila zomo donc ozo boka kame obi muna mukeso za nzala kote mo ba masa mo petit mo ba odame obi ga so petit na ngofani boye ozo ba boye ndeni o TV kuna kutu na lié do ba fo na fo ba fo ba mawa ba petso ba kemba wana bana ba ido zo wa bo pesi bonga bo pesi gate yo muni na lo ba ke Victor Eleison alita en Cotonou au Nouveau Testament ba okokati ne lo ba ke bango kuna ba sala makita ba ma King Kesere mene ba kuna ba sala makita ba Victor ba kokati keme tanga zalaka ba kokati liweza mutu nyoso nzamba benga na tana eme autant boka écrit wana basali makita ba bo King Kesere mene baka ba kokokate ba ko to betaka Zenith yo muto boka écrit ngo tikali te seri wana po basala makita kinga beta Zenith te mais tant to beti Zenith yo bike bango basali makita ba bo King Kesere mene ba kokati po via lo ba chelie baton ba tumoli pavement ba che ba zel via lo ba gango basala ba campagne ma be poto abeta Zenith te mais tellement azaki descendant Abraham na Moïse tanga kitikini azubiso 1 mois to ke to beti Zenith on lo ba ke bango kuna basali makita ba bo King Kesere ba kokati azalaki en vie. D'accord, merci beaucoup. Merci Arka. Na olobisa 16+. Parce que ça oyo atikalaki nakati ya orchestre ti emene ya kufa elo tokolo bana ebite 16+. Ora ino posate okomano na ndaku na yo moko boye mwasi ya libala
Maman Yabana, ozo continuer à robina, ozo sûr que ozo tenir sous. Bon, naza sûr parce que azate mais tu es soutien ya makasi ya 33 pour reconnaître te donc ya makasi pour na parler nanga kinkeser azate mais batune ba futela ngango misusu to kotanga ba kombo te po balinga te ba bimisa bango donc naza à l'aise na ndinga bien likambo libala to ko boyango te na mwasi nazara jour fana bala pe ko kokisama po nzambe loka sala nga mwasi ayebi fana bala fa kokisela ngango. Ouais. Kozala sikona bandeko baye sima tangu aza susu te po na yebaka moko mosusu tozalaki na répétition ya Victoria na bandalungwa na baka yao badanseuse baobina mabe kinga kata répétition oh kata ese babinaka boye bayuma pina boye abandi opesa bapa siko aza su te na azopesa bapa besoin chorégraphe besoin maître chorégraphe. Bon biso déjà Victoria ezalaka na badanse nango toza déjà na badanse bachef bazali wana 16 plus aniel aza wana kaka ndenge via banda omemela biso idéologie ka idéologie wana eza echanza te bapeti afe d'effort baza wana donc baopesela kaka ndenge ezaleli bokovivre wana baclip eza somo po ebinelo tobineli toyisa bana kini bopika bokomona bapetepete bomona bakale na godi na ye abokobimisa donc eza somo trop bapeti afe un effort donc toyebisa bino kaloka babienvenu bantoma bayebi yango po alobaki peti bilamo bobeti frère oka londabi baketi yana mais non togangi bozela bokovivre bapeti afe un effort bazalia danse ezokende nango kaka bongo nde ezali kaka ndenge ezaka idéologie wana eza soki peti atengami di peti boye te zonga boye di idéologie ezali salamaka bongo. Ok, merci Songanzila Benjamin Luyele peti akale sac na ye donc aboyi mutaza sac na ye la tour ya table ezala bande musu bavandi otamsu boloba balobi te mais bauta obina bomoni badanseuse bazalaki ebele wana et docteur basito boponi ezalaki choix na bino choix ya réalisateur choix ya nini mpona moni bokebina na kati ya stade du 20 mai emene azalaki moto alingaki ebale alingaki sport makasi ye azalaki moto ya bacoupe du monde mais bokebina na kati ya stade du 20 mai ezalaki mpona kozongisa biso na makanisi ou bien ezalaki kaka bozalaki na posa ya espace mo boye ya couleur. Merci pour la question, directeur. Mon lelo batutu ba mo sala ba clip na kingabwa ngana mama na za musicien te. Mais na répondra parce que na respectaka liloba ya moyi. Donc comme on a écouté, c'est ainsi que on a donc il faut pas comprendre nga trop. Mais pour l'album na za sur tout ça di ba ne tout ça l'émission na yo na sur dimanche semaine prochaine tout ça la émission na bango na ozonga na ba casquette na donc au moni trop de kingabwa na côté à premier wana basali yango trop donc et comme une monotonie tozo pesa merci na ministre Godard Motemona o azali ministre ya sport ya ville ya Kinshasa donc azo aider jeunesse ya Kingabwa jeunesse ya Mombele yango moni lokola emene ya kenana ba arc-en-ciel na moka mo na Tanzanie na ebité na air bangendo sala ba clip ya je crois ya na bosani bango bakoyi bango ezali na stade na Dar es Salaam. Yango moni ba mission balobaki basala innovation et titre déjà et réseau là match d'entraînement donc on parle du football. C'est ainsi que conception wana et utaki et pas ba musicien bango moko. Ndenge olax extrait ba omona que non balati ba survêtement et puis même na ba fiche na bango ils a ba même conception. Nde omoni ba site mususu ezali chef d'orchestre na bango bako bomba bako faste que non tout le baté que non il y a pas quelqu'un qui est en train de promouvoir l'orchestre mais c'est Badiata les nobles parce que bango baza ba musicien il faut avoir un musicien oyo batenga maka côté o bazo mona kezo simba côté mutu oyo azo pesa bango vie c'est ça avec les musiciens il faut pas que les gens babando ko transverser non monsieur wana ozo mona Badiata to cacher faste oyo aoleka na télévision ou na ba déjà tozana ba nini ba message o bato bazo bengi na poto ko ba intimider et puis biso ba intimider biso te net nga na oké na poto ba bominga un jour na ko kufa na nga donc eza na ngwe loko mote donc bato batika ko intimider Badiata o tozana ba message na ba appel o bazo benga e que yo za sir na ba ozozo tant il faut aller jusqu'à dire que Badiata ba danseuse wana basi na ye c'est grave. C'est diffamation. Bata poto fo basala makambu na bango bazo sala wana. Ba s'occuper na makambu na bango ba s'occuper.
to batila ba intimidation parce que nous on n'intimide pas pour soyer ngi ça to diminuer yo et nous avons la liste et puis bato bazo sala biloko wana directeur excusez nga na question tunaki wana chef d'orchestre a répondre à site moi je suis très en colère na kombo emene ya bato emene ya yemba bato emene ya mema na poto bakoma batu baso ba nationalité et puis baza ba français baso ba congolais mais bango baza ba français donc bazo linga te bana mibalo ba jeune ba qui de l'avant parce que Badiata tu ba initiative et ba initiative va ko salima et puis on va dévoiler à la télévision il y a ko bombati au internet au fingi to selio conférence de presse avec Benjamin Louye avec 33 avec tous les journalistes du Congo pour te mettre hors d'état de nuit pour te diminuer na potopé au banotambolati. Donc moi je lance un appel que Batono soit bien à Badiata ils doivent laisser parce que Badiata il a les moyens et puis nazo révéler le moko au moni chef na bango na mopala ba utoloba Victoria Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça dit? Et mené à Abimela ki Badiata na ndoto. Badiata wana, Jean de Père Badiata, je te dis la vérité. Ayebisie que parce que dans ces autres monde babina na orchestre belé. Nous sommes des encadrés de la jeunesse. Ningo moninga boy. Naza leader de la jeunesse na ville de Kinshasa. Ils doivent être encadrés par le docteur Maréchal, par le docteur Vivaldi Tibamba, par moi, par le professeur Leboise, par le docteur Iskis. Bah jeune fille aux mona depuis que bazan orchestre tuna bango, ce n'est pas pour vous flatter, ils sont bien encadrés. Mais aux mona na orchestre mususu, les filles sont déconsidérées. Il y a des infirmières dans ces ici, hein. Ça je vous dis la vérité. Hein. Bah tangaka, mais bayaka. Parce que ici il y a la discipline. Ndo moni 33 ba sitwana au mona ninge ya uchu webisa yo. Chef auto webisa yo. Ici on ne tolère pas des chansons ndenge mopala uchu loba. Ya koto ya boy parce que c'est inadmissible. To censurer on a bureau, il y a ba avocat, il y a ba médecin parce que le bureau est dirigé par des grandes personnalités que nous sommes. Donc yango moni 33 ans ça merci mingi d'abord na Jean de Père Badiata ndenge ba uchu loba. Monsieur Moutamba et Marcel Azam Moutoyo Azwaki initiative, il a osé donner les paix pour que les amis Babanda disque a contribué mingi. Je crois que monsieur Marcel Moutamba il faut pas qu'on na ba jia batumo boy na poto o bazo bende ke parce que na poto ba moni émission ya ba musicien batumo ba bimi kuna mais batona ba kima ba yolo banaki sasa soki vraiment baza ba mibali oyo ba yebo sala ba débat ba ko convaincre le public na ma mené nous sommes là baya ne émission na yo ba benga yo po eliga mingi na RTG eliga ibe na RTG ya émission tout ça to filma ki yango baya ko yebisa biso ba makambo comme ça on va faire un débat pour mettre de l'ordre. Ok. Monsieur Badia Tatanga Monanagina King Kestere Menea. Basola Gini. Voilà la 6 à écouter. Parce que na un peu na méchant. Moni, ça fait au moins ce qui combien de mois. Donc, ma ramkoute ya ba diagnostic ya ba malade qui manga na mutu pour na mener à oyo. On risque même de mourir comme ça parce que donc mener à tika biso na situation moko mon frère, je vous dis, na mona ngone tekeno il y a une confusion qui est en train de régner dans cette affaire. Badia ta abenga ginga aibisinga pour ba danser zone nyonso ba futami comme d'abord après recrutement ba futami ndo moni bango ba sawana ba ko ibisa nazana papier na mutuka o ba signer ke to futami er badia ta tindi mbongo poto futa bango alobi emene ya bimelier azo benda ba ke na cimetière c'est une histoire vraie hein azo benda ba ke so ina ndako na ye er bazo kende aibisi chef d'orchestre de kanga biso photo na monsieur Badiata chef d'orchestre amigo kanga bango esimite alors mais ezo souhaité pour nani après ayiko na mukaboye na ndoto emene ya ABC kotika ngaite na moni le ko sali pour na disque banana et ko simba et OK de l'avant donc nazo remercier mingi na acte oyo au sali ya kozwa les devant ya orchestre emene ya c'est ainsi Badiata lobi ata bo bengié bo fingié bo ba danser zo tout pe bazaka basine ba OK pour poto donc on s'en fout éperdument. Badiata ne va pas abandonner le nom de Ménéa. Il a décidé, donc à Rosanagi, ça awa, il y a des productions, donc il y a des secrets mususu, ils sont purement artistiques, au chef d'orchestre, mususu a explicité la coulisse, donc je crois que 33 toujours occasion, il y a qu'on lancer générique, extrait au Epanayo, parce que vous avez beaucoup fait tout au long, il y a mort à vie, si les longs de tout commis awa. Donc nazo pesa merci, na CP donc les meilleurs protocoles il y a ministère dans sa ville à Kinshasa donc il y a Congo
Gaïkwa, et puis na Parsec qui est ministre de la Santé, M. Jean-Marie, et puis na Emoro Oli. Oli Lunga qui est le ministre de la Santé, na Vedjal Santé, au monde de Vedjal Santé, bah ça n'a pas dit mon a 18 000. Jal Kikita. Kikita. Nous bah viens na souci à aider bah master. Bah master au PCP merci, na bienvenue et puis na maître Pamara. So moni ba bilo ebele ba na to finga ba danseuse na biso te ba danseuse na biso bazali basi kitoko ya Congo. Mais au moni ba style ebele bazola tsabango ba sapato moko ya bien timé. Ozomona maître Pamara a fait un déplacement pour na étranger pour na kosombela bango ba biloko yango moni ngai mo personnellement en tant qu'administrateur nazo pesa merci na major Serge Mweti na colonel Carl Lewis et puis na maître Skanta parce que ba misu bazwa tangente et puis au moni pour ça peut merci na Fumumpa Adolphe Mouzitou et puis na honorable plus mobile parce que il y a un cadre de la jeunesse limité pour le limité on a pour contrôler yango de limiter na makambo tali sensibilisation. Bon, au continent, on a des musiciens, on a vraiment tous les émissions. Aussi, c'est un déjà. Bon, on a le basuka poto kataka, tous playback à danseuse. Voilà, na pesi merci na docteur Maréchal Kalomo et puis na docteur Vivaldi Chibamba, na ministre Godard Motemona et puis na bana Kingabwa, na bana Mumbele, na bana Limete, ba kende ko s'enrôler. Wana mot d'ordre na ya leader ya jeunesse na pesi yango à travers mes émission na yo et puis na pesi merci na maire pour chef de protocole ya ville ya Congo gai kwa na mwasi na Gisèle Muzinga et puis na famille nanga Ngonzi et puis na famille Muzinga na famille Motemona et puis na batunyo so ba soutenir ba mission imene. Merci beaucoup, merci na bandegonyo so ba accompagner biso, merci na de Tasmanie, merci na Linda, merci na Lady, merci na Charlie, merci na Nathalie et nenge docteur de kana utoloba. Il y a des infirmières au babina rapé. Alors, Azan est infirmière, mais le rôle à Ebi Perobina, Azan est danseuse professionnelle. Donc, a été au la danse pona. Andeo ya Robina, musala na ezali azongi penda boya beti blouson sorry blues na ya pembe abandi boulot. Merci beaucoup. Tozo à mot de la fin et orchestre et à travers le chef. Oyo Toroka Bonanango, chef. Ninyo kolo bana bandeko nyonso et rassurer bango album ekobima journini et o toyoki déjà toyoki. Donc producteur Azanaye monsieur Badiata a reproduire naye ba nyonso ba benga coup d'épée dans l'eau donc ils ont reçu coup d'épée na épée na yo ke beta on a fleuve. Donc maï donc a changé té. On a encouragé ka bat bazo benga Jean de Pierre Badiata ba continuer ka robenga e. Biso to lo barien. Et voilà na répondre bango surtout le barien nzambe na evala ba répondre bango. OK, mais programme na biso ezaka donc soki nzambe a komisi biso le 30 juin le premier les 2 tozala na ba Congo inauguration ya plan na biso ezakuna plan na biso mo salmo photo banda robeta kuna chaque samedi donc nzambe a komisi biso le 30 juin le premier les 2 tozala kuna donc ezala chaque week-end Victor Ikebeta ba voilà. D'accord. Alors album ndeko nyonso bandi biso ba téléspectateurs nyonso ba gros à la sûr que ba album quand bon mi-août si tout va bien mi-août mais Mikolo na ba TV déjà bazo zwango Mikolo na ba TV ba ndozwa moi générique na ba radio na ba radio na ba nzembo ba ndozwa mais tous en préparation toujours ba clip kuna mingi tozokende pona moi kunda kovimbisa mwa litama mwa libundi nini po na ba mais il faut que bana mupala kengela est bien okatigali et voilà D'accord, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à Pedi Pereira, merci à Kagrave Songanzila, merci à tous les amis de la radio-télévision du groupe L'Avenir, merci à tous les corps médicaux, merci à l'ingénieur Benjamin Luyele et un grand merci au PDG Pius Mwabilou Mbayou Moukala, un grand merci également à notre ADG, Madame Christelle Mwabilou, notre ADGA, Madame Stéphanie Mwabilou, merci beaucoup. Et Toroti Kabino n'a pas de danse, il y a pas de danseuse, générique na playback oyo eko sepel sa bandeko nyonso balanda biso et puis toyeba que ndenge balobi to retenir que studio Sili maram nyonso Sili ba clip déjà ezoya bande d'annonce bolandi playback yango tozolanda na ba télévision to mona ba image na ba radio to yoka ba son na ba journaux to rotanga ba